Jibero Kim Samoana Ngoya, Kim Samoana te. Hein? Chorana a causé 30 ans de prison. À me regretter. Hein? C'est le moment qui me s'est dans le banc à ton avocat là. Hein? Jibero rêvé. Comme moi, il est au tambour. Et puis maman a mis d'abord exposé à moi dans la boîte. On dit exposer moi. Hein? Hein? Ministère public ça récupère sur là. À côté Kaïté. Mota bobi mboko ya Kabila le père, Mose. Soki ayaki na ba Burundi te, ayaki na Uganda te, ayaki na ba Tanzania te, ayaki na ba Rwanda te. Bana Kasavubu, le premier président du Congo, pesa bangoni. Bana Lumumba akufa mboko pour l'indépendance, pesa bana na nini. Siko Ibrahim ba kukumba ko na ibelo na koloba te pona nini? Hein? Na so ibelo na koloba te, mais na so ibate. Il y a moi dans Kabila, hein, biologique, mais à d'autres moments, tu ne peux pas battre. Attends, qu'est-ce que ça montre quoi? Aïe, copie. Ça copie, si mieux, allez, bah, toi, ça comme ça va, ah, bon, mais on va tirer dans Kabila. Bon, mais on va tirer dans Kabila, na bango. Ah, non, donc on tire la bango, hein? Mais c'est quoi ça? Tata, na kombo penguya na yo. Nasengi lipamboli ya ngeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com atatata na bamwanzi pi batalaka yango. Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Encore une fois, c'est Annette Chituka, votre humble servante. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que moi, Annette Chituka, j'aime communiquer avec vous. Et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, Garçon Sleeve. Grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya. Grand merci à toi, mon vieux Chase Chilombo. Grand merci à mon major Francis Koumou. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Pourquoi pas à toi, Irène Mwanza, maman sociale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je reçois pour vous le prophète John Gefa. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. À qui j'ai dit bonjour, prophète John Gefa. Bonjour, maman Neti Kolo Pambolayo. Merci, papa. Pesambo te bande réunion sur bazo la neva très. To bana liboso sambo si madokene mambote tata opession merci. Atango bani na biso okena biso bosukisa na biso molimo santa sunga biso na komona sumasia amen. Amen. Voilà. La pesi mbote na ba landi na biso so Kleboa Kolo Pambola bango. La pesi mbote na basumio so ya Congo emitema melamu maboko na kolo ezala kati na bango na komona sumasia amen. Voilà, merci beaucoup prophète John Gefa. Prophète John Gefa boni docteur Oli Lunga. Tout le monde a plaidé pour la cause du docteur Oli Lunga, mais aujourd'hui, tout le monde congolais à Madagascar a mis ici le coronavirus. Au moins que il est meilleur que le docteur Oli Lunga. Il faut purger peine. Non. Mais à Madagascar, est-ce qu'il y a Ayaki Azongit. À moi, je ne sais pas. Je m'appelle Ngendo. Hein? Il y a Azali, docteur Jérôme, il y a Azali, traduit praticien. Hein? Ba docteur Oli Ilunga, bangonde bazali, ba chercheur, autobéni médecine humaine. Hein, bazali différent. Ozomona, docteur Oli Ilunga, oya zalaki awa, azalaki spécialiste na ba épidémie. Hein, un grand professeur parce qu'il attend l'université de Californie, attend l'université à Yavan et puis il y a mon partenaire na minene basungakai. Hein? C'est qui est Ebola, ce n'était pas Mouyem, c'est lui. Hein? Na choléra, na malade de l'Angleterre. Tu plaides qui est pour la ligne. Tant que tu as dit 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 parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit le président de la République a connu l'article 87 de la Constitution, na service forcé na ye asala pour le Congolais ya kobiki ça bande connaît ba congomani alors pe aka longola procédure judiciaire na parce que même le ministre ba akozo na comité international na ba OMS
pour plaider pour la République démocratique du Congo. Et ça, c'est que Jérôme, à l'équipe docteur Olilunga, non. Et puis docteur Olilunga, c'est un cardiologue, il y a mon nene. Et puis il y a mon tata, papa Tshisekedi, tant que na vie na mboka que ya poto na kati na Suisse na kati na Suisse Genève. Alors tu as des mots très important dans mboka na biso. Alors docteur Jérôme administre kisiwana, est-ce que on met sandimi yango en diminuant au terre. Même avec cette praticien et l'Union africaine, bandimi en côté, mais il y a Moussana, la Kati, il y a Madagascar. Et puis tout ça, il y a même le Congo, Bissopé, tu as qui c'était, mais Bissopé, le hôpital, il y a bandit, il y a Congo, et ça plus combien qui s'appelle Bissou. Voilà. Prophète John Gefa, na bandi lobby Bissonio Sotozaki devant écran, tu l'as dit, Bossolo na politique. Émission il y a papa Sango voilà tout le monde qui Ibrahim moi na ya musée Laurent Désiré Kabila abimaki mais après que ça la déclaration na ya salaki bakanga qui est-ce que kosenga résultat ya ADN pour confirmer réellement que bateau azan déconnant est-ce que comme un crime mais bakanga qui mais souka na basakini balaché non hein balaché ça dit quoi hein ça dit quoi? Ils ont accepté Mboka, ils ont tambour dans la coalition. État de droit, ils ont Luka, ils continuent à noter. Parce que tant qu'on monte à déclarer, ça teste ADN. Pourquoi Bokangaï? Hein? Mais tant qu'on monte à déclarer, comme il y a ex-président, il y a Koufi Laurent Désiré Kabila, Toyebi Moto ya Bomaka été. Et il y a flou. Et là, on dit que le procureur général à Goussalani. Le rôle de procureur général, c'est que cherche des infractions. Comment tu dossier Wana? Alors, tout le monde a nécessairement, il y a Laurent Désiré Kabila. On est distrait bateau. Nous, on a dit Désiré Kabila. Mais si la famille à Kabila, père et la famille à Kabila a porté plainte. Pourquoi porter moi non Ibrahim? On se met flou, mon gars. Ibrahim a dit, Baïbi était. Baïbi a dit, Ibrahim était. Mais on se met que. Et donc, on a dit, on a dit, et c'est que nous refusons ma chère. Mais sinon, si tu as vu total la paix battre à moi dans Balango, azape na moi battre na papa nae. Ngai, alors bien, on m'a dit caméraman hein, ce que mon est Mauritanien. Mobimba Mauritanien. Hein, parce que na bien on to bi to balu ka caméra boy. Bon on dit maître aza congolais. Bon ba Mauritanien ba to bazwanaka. Hein? Mauritanien na mandefu na epena nyoso Mauritanien. Ozomona, si comme on va péter à Mauritanie. Hein? Ozomona, ma sous président Mauritanien bimikuna, a de l'ongine qui on a akufa, on a peu moins ya président wana. Non, bato balandanaka. Ozomona, di Kamba Kabila, les pères ils ont embrouillé ba congolais. To lembi. Hein? Oh ya zabi 19 ans. Mais on a bien congolais. Hein? Mboka na makambo so tout na bande ko ba chenete bani to yokiam. Mais bino bozala ki wapi? Hein? Etienne Kabila bimaki kandengo wana. Ayo kana resute. Oh Ibrahim Kabila bimi. Mais si quoi ça dit quoi? Bonzo ningani. Hein? Vous voulez la paix ou vous voulez péter? Vous voulez pas congolais? Hein? Mota bomi mboko ya Kabila le père, Mose. So ka yaki na ba Burundi te, ayaki na Uganda te, ayaki na ba Tanzania te, ayaki na ba Tanzania te, ayaki na ba Rwanda te, ayaki na ba toile nyoso ba Kenya te. Mais là tout ça wote. Yo monani na nesi. Hein? Gouverner c'est prévoir. Dans le monde de mon c'est yo mon ministre chef d'état-major général au James Kabar. En quoi tu as gouvernement à Kabila le père de Mosé. Un Rwanda il y a un ministre il y a défense dans Mboka na bango. Hein? Yo mon puis busy makana na aussi ma diplomatie à Mboka aux ala rwandais. Bon moi qui ngote. Ba PDG bela ba Rwanda ba Solangi ba Rwanda ba Burundi. Hein? Qui a détruit la République. Quand on c'est lui. C'est comme on ne peut pas ça. Parce que on est une souffrance. On est une passe. On est tout ça. Famille alors des Kabila Bazali. Hein? Est-ce qu'on a évité? Est-ce qu'on a combien à évité? Mais on a dit biso congolais to compte parce que tu as une vérité. OK, bon on mourir bisoté. Hier Ibrahim a ça sur la gomme. On parle pas de président. Mais Bana Kassavou pour passer Bangoni. Hein? Bana Kassavou, le premier président du Congo, pour passer Bangoni. Bana Lumbumba, Koufé Mbogo pour l'indépendance, pour passer Bangoni. C'est comme Ibrahim Kukumba.
na ibele on a koloba te pona nini hein na so ibele on a koloba te mais na so ibate hein ba Mamadou ba kufeli mboko famille Mamadou na basi na bana ba pesa ngoni hein Général Golo abengani ba Rwanda akeyawa akufi Général Golo ba pesa en fait John Gefa pona nini na moment nyonso mwana mbali na yaki ko bimate a réclamer que aza mwana ya Kabila de père pona nini yeka na moment oyo non bazo embrouiller bateau ce sont les embrouillements total et nous refusons de cet embrouillement batika Congo na passe to bunga hein moko Congo nous a libéré ah on va dire que na lilo ba Congo nous a libéré pour la vérité pouvoir oyo et ko sambisa Kabila mokolo moko te raninga mais pouvoir mo so tseke to kendeke no ba Kabila o mo so ko ya ndesika ba vérité procès normal ya Mosé de Kabila ekobio hein bon et ba bimie ba lobio biso famille le de Kabila biologique hein to fundi mukuna pa dai moto magi ndeko Alex Abiso mais ba fundi Ibrahim était pour hein Ibrahim il faut fundi Ibrahim c'est que Moussa qui n'a pas nebelé ba moment différent ba yeba même ba nebelé moment différent to yi bango te ba ti ko embrouiller peuple congolais ça c'est l'embrouillement hein moto nyonso Che Guevara azaki na bana na ye alakisaki bana ye bayebanaki Pablo Escobar babomi ye bana na bayebanaki bana mwasi batikalaki oya bango toyebi te esika bauti na ebande toyebi te tokokota na kati ya famille ya bato te ndenge bango moko babandaki basilisaka bango moko batika peuple congolais tranquille ye mwana ya Kabila biologique na Betieni Kabila mais azata na motuka pamba te ata keti te ça montre quoi aye copite ça copie simbi ale bato asosa comme bapesa bango ba bomengo moto akotikala ne ba Kabila bomengo ngo ba otikala ba Kabila na bango donc otikala bango hein mais c'est quoi ça mais si on a droit il y a des choses à moko na biso te kaka ba Ibrahim wana ba bandi ba makamona bango hein nous disons non. Voilà. Voilà, prophète John Gefa, mais un peu pour éclaircir à travers le monde entier. Évêque Pascal Mikuna, dossier Oyo et Sali Keba Kangae, et ça parce que Mami Chibo la porte qui est plainte. To, et ça pour apporter qui président sortant. Non, Mami Chibo. To, et ça pour famille à musée qui déclaré. Ezali ni musée. Mais famille à Moussa a déclaré parce que moi on a wangani bango ayi bango de mais à part la famille père Moussa ayi ba ibi moi na wana te moi ni mbo asumwa hein amoni te ozo bozo de embrouillement hein pas de papa na nga il faut batata moi sino ba ke moi na biso ye wana bango ba bi to ebi ete ye ba bi na ibi bango te mais ozo mona nini wana c'est blague avec la population congolaise so bien den ça hein so bien den ko ça ni so bien Moussa den adene ko ça hein yora bisayo omoni président Burundi hein Kuruziza abengani ba omesi ponani bazuma kila ya moto bazuma kila ya ngombe bazuma kila ntaba bazuma kila ya ngulu batini ya kuna bila résultat mini Covid-19 tango résultat ya bi ce sont les escrocs bengani bango bazuma kila ngombe non bazuma kila ngombe azali bazina pigeon non ya moto batebe chatio bakena na laboratoire résultat ebima o bango nyoso hein makila ya pigeon hein o ezali négatif moto ngulu meme ntaba eteka mbwa Covid-19 ala dangali bango tukuruziza okamona aventure bosa ba adeni ole loyi omona na échographie te hein échographie masu mwana batali be mwana mwasi oso bila mwana mwasi abota mwana mobali hein mokolo science ya nzambe moto yé d'origine ya moto zani nzambe boti ko sala ba aventure wa on a si avec les aventures na kata mboka ko hein aso ya ba sala otike na voiture na ye na kolo autamaka na pied boy ni même moto ya pamba. Mais sinon prophète John Gefa bandi ko pe mingi batali to moni pe na ba réseaux sociaux ba publier est-ce que sango aza mutu ya aner sango to ebité sango bilamba la takawana ya za moto Abraham baruti penda mwana na yo asamba na Abraham atika bilamba ya basango wana bilamba eza sacré comme mboka ndenge ni ya bozo baboyeko wana bilamba sacré ya ba prêtre
Pour mboka mosusu ezali organisé baporter plainte. Quand l'église catholique a porté plainte. Parce que bilamba yalataka wana ya aza sango te aza frère branamiste mais sango ya koti na bilamba wana aza kolata ezali déjà aza koprofane église catholique. Oza komona émission yango ya sango ezobimisa makambo soki moto aleki kuna bayokanga yo baleki kuna bayokanga yo comme suspect tozo comprendre identité na mpenza eza te mais nzambe asala. Prophète John Ngefa nabandi oyokaki ke bakangi Masao. Masala moyibi te. So bakangi moyibi penda tokala to bengi ba mogigi. Ba masala ba gba mogigi. Mais makambo wana yali kika pourcentage. Mais les pourcentage ni association malfecteur ba bakani. Azana ba association de malfecteurs. Masala ça la présidence de. Pourcentage mbongo na. Mbongo ya l'état oli à pourcentage et puis ayokata sonité azona ça ba congolais. Atie moi na atie dollar te. Ayita bazo babanta ba mo to pied bino. Oyebi. Mokili ya Nzambe. Moto agomi 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 7 ali moto agomi matisa. Nzambe okitisa. Moto agomi kitisa Nzambe agomatisa. Au moins les conséquences nango Galate 6:7 c'est que l'homme là c'est une moissonneuse. O masala kimi na Gabon, o masala kimi na Brazzaville, or kazaki na Congo, ba okanga na port kwango. Ozomona ezo l'accès de Nzambe na contrôle. Ti kaba masaro babima toza besoin ba biloko na bango te besoin na biso ezali nini bazongisa mbongo ya l'état pour construire la République démocratique du Congo parce que na bango ezali procès de la honte et des associations de malfaiteurs. Voilà, prophète John Ngefa Olanda qui procès à Vital Kamerhe sokotali kombo ya mwana ya JB Piana Soraya ebandaki kobima makasi. Est-ce que Yazam ta gouvernement Yazaki peut-être innocente, il va Kabila qui quelle innocente Aza au sein de la présidence. Aza ba ngoma association de malfaiteurs. Bango JB alors kim samwana ngo kim samwana te. Chorana a causé 30 ans de prison. A regretté c'est le moment qui me s'est embandé à ton avocat là. J'y vais dans le verre. Comme moi, je suis au tambour. Et puis maman a mis des exposés à moi dans la boîte. On peut exposer moi. Ministère public, ça récupère sur la à côté Kaïté. On m'a dit au cabine bon. Timothée chapitre 6, verset 10. Sous sa mission, sur ma vie. On m'a dit au cabine bon. Les hommes, moi, nous avons sorti déjà. C'est le moment où tu vas précaution parce que Soraya. Azali na association ya ba kuruziza otobengi yango bato yango tobobo o peto sukisi yango ba mogigi alors il faut l'état de bango. Voilà, prophète John Ngefa oyebi ke bato ya renaissance bazokanela o. Ngala problème de renaissance. Bakane na ngai ko attaquer mingi président na. Benga attaquer mukuna. Tant que ça, il m'a dit que le président de la Renaissance, le président de la Renaissance, c'est comme Harry Magite. Aucun de les Camerounais. Il y a un moment où la Renaissance n'a pas de goût. Il y a un tiré de Moussa en Zambé, il y a un côté en Angaï, je m'en fous avec eux. Aucun de les Camerounais. Baka na mbongo ya ba tono, ba Soudaka qui est wapi. Il y a un carte, il y a un frère tono. Ba mona na sa de goût. Baka na ndeba moi je suis pas là. Voilà, prophète John Ngefa, lecture numéro ça par rapport à procès à Mukuna Oyo tozozela. Procès à Mukuna, bakangi Mukuna pour le makamba Kabila te. Famille à Kabila biologique ne ba funi Mukuna na plainte continent te. Mais bazwaki na likambo susu oya lopango ya bato, oya mwana mwasi na Chibola. Et puis bino tuka baluba na baluba. Ya mawa mingi. Eza mawa mingi. Chibola, Chikanda, Chilulu, Batine, Bakaba, les hommes mingi, Kakabango, et puis, il y a des gens qui ont des tant à Zouaki, Benga, Benga, Njobi. Personne n'est Njobi, Tatouane, Zambiwan, Zambiwan, Betis, Nabina, Zambiwan, Zambiwan, Kikinabina, Nabozoba Nabino. Nous banga Zambete pour la vie. Nous banga Zambete. Pour nous banga Zambete. Zambiwan, ozo filmaka via bato. Zambiwan ozo filmaka. So abi Zambiwan mukuna so kin Zambiwan abi Yesu akiti. Donc vieux. Tala muda, dia muda do mourir na comme Nzambe. Yo abina pasteur, évêque. Matthieu 24 ezo banini. 25 à 31 mingi bakwana komo na ngai. Tala la ndenge bimi yango. Ezama mingi.
tokomi kobanga ta kosunga bana baluba parce que ekomi danger nsima nzambi wani tati wani nzambi wani tokomi na somo ekomi na somo makasi bakomi yango baci bola tokomi nango somo makasi okanyoka pardon bolimbisa nga ndeko so ani nabe bolimbisa ngai bato mosusu babieza montage. Quel montage? Papi Tamba akisaki ba genou na épauler bomonaki yango te ngai soki ozaki pe mukuse makasi te mais la si genou na ngai ça dit quoi? Non, ils ont vraiment évêque parce que nalobi ça dit quoi? Papi Tamba cadre PPD akene alaksaki habitant nga ba genou yango elobi ni tango vieux eloko ngeke la vieux ils sont alaksaki ba genou histoire nini et si pourquoi ba la sa genou na kala bala na chaque jour pantalon te voilà la capitula mais oui na capitula sikoyo kaka ba prisonnier wana zo monde ba tuma be ba téléphone na makala ba ko récupérer ba genou ele ba lansango lisusu hein yo la caméra la capitula yo va dire ta mon na beto so c'est moi on a dit capitula ba na capitula so sani ba genou comment non, prophète John Ngefa, est-ce que Bino ba pasteur boza pena moi je sais pas moi et constitution mon koto et lo comment réussir ko protéger Bino parce que tout monde évêque Pascal Mukunaza premier pasteur yo kende makalate lelo ezaki pasteur Tuno Abimi lelo tozomona pasteur Mukuna lobi pe cause peut-être prophète John Ngefa. C'est comme bon bizanga kaka pona. C'est voilà la problème ya Bino. Ya Bino ngai ka prophète John Ngefa pourquoi? Ngai ne boko polo lolo. OK. C'est quoi donc ma béni législative congolaise est protégée à ta loi pour la pasteur. Et tiki bango bolumbu, pasteur a protégé té. Hein? Le roi pasteur a protégé té même basango, bazabe protégé té. Hein? Yeba be cardinal, azabe protégé té. Même imam, azabe protégé té. Mais ba se protéger ba mo ba sénateur na ba parlementaire. Ya ko to sengi na bango. Ba sala loi mususu il y a que protéger pe bato oyo bateka liloba na nzambe oyo masse ebele eza mpona bango. O carrément prophète John Ngefa po bomi batela bino botika kolobela makambo ya politique po eloko ekangisi pasteur Mukuneza pe éveil patriotique abane kosala nde exposé eloko ekangisi non il faut dire la vérité. Ngefa fingi moto Ngefa pena vane afingi moto hein alors il m'a bien moto nazo klesi ba imboka na mboka nyonso opposition ezangaka te soki opposition ezangi bokobongisa mosala ndenge mboka ekufi mabende kokota na makambo na bango na boma boye na mona oyo amona yango ne vrai moto aboma Kabila le père minduki we tant toyebi ye te pasteur Mukuna lobaki ayebi yango baporte plainte mpo na biloba alobeleki ye. C'est ça le problème so biloba alobeleki ekozwa yo nalobi yo yebi omonaka ye Mukuna koza la présidence Kabila le père oteka ba or na ba diamant na ye na kata na résidence na ye moto akota bete masasi ba yebi ete et ni kapa ndenge tanga bimi amoni petio na kufa azako mama nani wana azobima nda bete masasi ozomona est-ce que Mukuna zaki kuna ngana ni moto abomaki azaki kuna ozomona azaki kuna te via côté dibabe kaka pona makambo ya pamba wana ozomona pasteur azali lokola sentinelle ezali na Ézéchiel 33 verset 7 akoloba akoannoncer pe akoloba mais oya mabe kokota na kata ba politique makasi ya mabe mais surtout comme dit David azali prophète azali pasteur azali prophète azali roi pe azali sacrificateur osai na nzambe Daniel azali na cha azali na ça la politique mais politique yango mikolo ya lelo te oye bébé on solo que côté bon donc côté moi je préfère la Bible que dans le Sambwa ndeko ba salawana ezali malamu te. Voilà. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. Tu as déjà chuté dans l'émission Nabiso. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir du prophète Ngefa? Ou carrément, prophète Ngefa, avant ma cambunion sur Oyo et comme Namboka Nabiso, parce que Kao est là sur tout le plan. Bino étant que ma serviteur, est-ce que bon, mon aki ango tenza malaki sa ki bino? Bon, ngala tuni ango. Ngai na sakola. Dans le 31 décembre, pasteur Ayoke, année moko ya mabe 2020. Nzale kozala pase koya bato bakokufa yo tuna ngai boye motuna tuna ngobi aseka so komi na likambo babuku ya minene vandaka boye ba prophète na bango wana o bazo sala katna ba mona kiteke muku na bakanga que ce tuna ngai ngona parce que Amos 3 7 de lobi Dieu ne fait rien sans tout ce prophète un prophète aseka
ba prophète Bible lobi na Romains 16 verset 17 à 18 il y a mabungu avec les paroles douces ce qui dit la parole de Dieu parce que likama munene boye bazali ko kanga bazoluka moye bakanga président oyo visionnaire ata l'église na bango masakoli ba monaki yango te ça dit quoi masakoli nyonso ya bato ya mukuna ya seka on va vendre ba livre ya minene lokuta hein ezali lokuta hein nzambe alakisaka likambo nyonso ezoya na basigne mpe na bilembo ete ape mo mukuna amonaki yango te soki na nzambe ya solo hein oyo nzambe bia na mukuna nokola alobaki publiquement l'église na ye mwanu oyo asali artinose moko tomoni te mwanu asali tene makili etangi te nzambe ya nzambe wani nzambi wani mubetila ye maboko kabila c'est là le jour Dieu a quitté mukuna c'est que les gens ne peuvent pas comprendre babetela nzambe maboko te babetela kabila maboko c'est là où Dieu a quitté mukuna o bato bazoye bango te hein après c'est expliqué également comme à lobby nous ne connaissons pas mukuna mais nous connaissons les effets hein tout ça comme on a fait et puis il y a mis balai toko juger était parce que Bible est biso mais tout temps la peine à robanga nzambe na bosono tant l'homme vit à combien ka ça agir on va les protéger les lois zini sika ya passe ngana ko se pédaler o comme mu pour lobe go ya ngai hein to za bomoko to défendre beaucoup ya biso parce que to bangi to ko suka te wap mais to za la reconnaissant na Matthieu 10 40 41 on appelle ça maya pas mamani hein oui ba ko remercier nzambe mais ozala ingrate traite n'ingrat. Voilà. Merci beaucoup, prophète John Gefa. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à Madame du cœur, Annie Moussouloukou. Voilà, prophète John Gefa, dédicace pour tout Kabani. Dédicace, on appelle ça que Nzambe wa sayi na lola. Pe na suka na ngai, on appelle ça que ntula bengai. Na suki wana, oyebi mutu yango. Voilà, merci beaucoup. Grand merci à toi, mon vieux Chase Chilombo. Grand merci à mon major Francis Koumou. Voilà, mesdames et messieurs, restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite au programme. Bye bye. Ok.